Salut la famille, certainement vous allez bien. 2025, année Mbutu, matière des matières. Je crois, et il y a les réseaux sociaux. Le passé à Marcelo Azobala, le 23 juillet. Oui. Et quand ndenge ekende laka, monsieur Bando Salema, ya bakofinga bazofinga, ya bakolapide bazolapide, balobi ponya zelata 3 ans tête ou 2 ans. Et comment mi wapi? Soki moi ça kufi to mobile akufi, il faut zela 3 ans, 2 ans, 5 ans et pour na ko se remarier. Et comment m'était? C'est vrai. Ceux qui moi ça kufi le mobile to mobile akufi le moi si. Et le faire rolinga moto père aux ensemble la moto. Et ça la quand même na tamoko oyo. Moto fois mener day. 6 fois se remarier jusqu'à ce qu'on se remarie un jour. Mais va préciser que ils ont la loi ni à l'état ni à Nzambe que moi si soit kufi mobile soit kufi faut la autant d'années. Et pourquoi cet acharnement? Pourquoi un acharnement à Makassi sur la personne de pasteur Marcelo? Pourquoi acharnement à Makassi Boy? Et ma chaque ça fait 1 an. Effectivement, il y a des hommes où bakoufe la basi basala plus d'1 an. Ils sont se remariés à souté. C'est vrai chez les hommes, ils ont des cas moins rares. Mais ebele, ils ont facile pour la bangote. Dans mon avis, des commentaires à lobby. Maman a bakoufi ça fait 1 an. Bizarrement, il est là papa bon les la kaka. On encourage pas tout le but que son moto kufi faut et yopomi boma ou encore mais est-il que to ko kana raté ba émotion façon hormonale la makambu façon de vivre façon d'être bolimbisi ngana habitant na rabete dans les solo depuis en fait c'est une personne t'attend au hasard ce qui député ce qui tata wa mona na mwambongo ye mo sa kufa après 8 mois bala aloba azoko kana ye via célibataire osukola ba biloko na ye moko o mwasi muto bana ko sala ko lamba il faut que no liaka libanda na ba restaurant azoko kango te fozo mwasi po mwasi asala mambwana. Donc chacun ses raisons. Et quant à pasteur Marcelo, ça fait 1 an depuis maman Blanche Akoufi a décidé à bala les sumo ezanate. Les sumo ezanate et asa les sumote pour bala lelo. Personnellement, nazo mona mabe mote place wana. Personnellement, nazo mona mabe mote place wana. Si qu'on a lobby kama bino bateau yo boza soka likambo na réseaux sociaux et puis boye bo memi de bo lati on dirait likambo susu neti modèle penza ba sa ko lapider les pasteur Marcelo modèle ba ko lobela ba ko fingela ba na sekanano basu ya réseaux sociaux bino penza bo koma ko mimona neti mukilongo ekoma nango ya bino. De likambo so yele kito esalemi bino nde football ya bino ne boya koloba. Suko ata so bofingi bo lobby kande bo nga bo memisi nkolo na makambo so pe ya biloko soki ya nini ya soki biloko wa famille so papa pe sa famille soki nini boloba ki bolobi bofingi eleki suko lelo muninga linga bala na do apparemment c'est comme si nous mana ko zela ne passer Marcelo bala bino bino wana ko c'est la Marcelo tuna se ya ko linga bino ya ko bala bino c'est ça Congo mboko pardon encore bitula nzombo pe bosasa pe na ba mibali te le motema passe il fallait place à blanche wana ezane bisika na bino na modèle au fingira but mobile il on va serrer aya o so bino. Et la charmante femme a passé à Marcelo balobiye yo Congolais la recherche na ibina ngati so azwe photo ngo piso pesa ya solo bo c'est fort possible za solo parce que Congolais aza capable de bimisela yo
photo ya scanner tant maman mina zai na zemi na yo mais na époque wana tant musu ba scanner ezali na nte surtout na Afrique mais ba bimisi lo pendo tali pe na photo ngo moni peza no effectivement maman la bino o eza penda yo congolais blague te ce qu'on passait à Marcelo papa yoka basi pembe yoka basi pembe papa yo basi munu de ka pembe bon maintenant tu as la baguna les couleurs ça ne se discute pas personnellement quand j'ai vu ça ba acharnement wana ba mafinga ana contre l'homme de Dieu et le belinga mingi on en a profité là mais au sol on a pasteur congolais les serviteurs de Dieu. Le Seigneur est en train de vous interpeller. Bomoni ba acharnement ba insulte nyo sur les réseaux sociaux sur les hommes de Dieu. Ils ont la interpellation, ils ont besoin d'interpeller ba sali naï. Israël à chaque fois bana abandonner Nzambe. Le Seigneur utilisait des païens pour Israël azongela Nzambe. Et tant que ça la bana ozonga Nzambe ce qu'on a dit na ba païens wana. Ils ont raté. Persécution et insulte est inévitable. Mais tant que ça charne na mosala ya Nzambe, ba lapida mosala ya Nzambe, ba finga mosala ya Nzambe, Nzambe telema mbala moko. Malheureusement na Congo bandeko banda ba bandi ofinga basala ya Nzambe. Ba décennie yango tozo kende, Nzambe telema ate. Bon na honte que non, il y a un problème. Il y a un souci quelque part. Le Seigneur est en train d'interpeller l'église, les serviteurs de Dieu bozongela Nzambe. La Bible dit c'est par l'église que les autorités et les dominations doivent reconnaître sagesse infiniment variée en Nzambe. La domination et l'autorité, ce sont des esprits. Oh, et animara batu. Parce que derrière toute chose, il y a un esprit. Et tin na rabatu na ba délire na ba mabe a lolenge na lolenge. Et c'est par l'église nde milimo wana nde batu na mokili bakoyeba ete Nzambe azali par la manifestation de la puissance de Dieu. Na Bible à chaque fois on a s'acharner à basala Nzambe ko finga ko sala bokozongi sa Dieu s'élever et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Parce que les dieux de l'Ancien Testament c'est les dieux du Nouveau Testament. On va tout le rôle oyo to mono ba osala baloyenge pam ya kofinga ya koloba ba to moko après avoir osala soki mission soki nini na buto alali akutai na Nzambe aye na tongo aye ko senga pardon aye ko témoigner abongoli pe ngotema mbala moko parce que c'est ça la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et belé babongo na bongo. Pourquoi parce que non Nzambe azalaka pe basala Nzambe bazalaka mais malheureusement lelo basali ba tiki Nzambe nde ba retomber nango yango to mono l'église est devenue faible et ridicule soni koza mosala Nzambe zelo ka lokumu ya valeur ya respect parce que oso tu portes Dieu en toi nana on respecter so basala Nzambe lelo c'est comme tout nezali o ba ko finga ou bako sakanela bako loba n'importe comment bako loba tous n'importe quoi sur lui azana Nzambe nini na nzoto c'est ça parce que il y a Nzambe qui a dit corona c'est et les gars Nzambe a défendre kombo na ya omoni ya mawalelo bisonde bandimi to mo défendre badadi et pourtant mo sala Nzambe va défendre kete Nzambe a défendre basali na et Dieu ne défend pas comme les hommes Nzamba terrifiaka pour banga ye mais bota mambo zo lekalelo basala Nzambe bakomana bango bilo mo sakanela bakomana bango mambo nga isala nga pasi ça nga vraiment parce que c'est vraiment révoltant mais bon que voulez-vous que Dieu nous aide franchement c'est une honte c'est vraiment une honte mambo to mona yo basala Nzambe bozongela Nzambe bo se repentir tellement Dieu n'est plus bon honorer la bino Nzambe ngote ba honorer bino ndeni ba respecter bino ndeni ya moni Nzambe a livré a exposé a tiki ba sala bino ba ko sala bino azakuna te parce que bino bobimisena ba vina bino bobimisena ba vina bino c'est ça moi ça me fait de la peine qu'on a ba gloire boy franchement c'est vraiment triste minga o le bezali mais bon to shuka passer moi sur le good luck
mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lise kwana yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sangwe maladi na miso, olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko